vandaka na lalo na ngalie mukuna musalo na zo sala eza musala nga na bandaki na ngote eza musala na ekozwa na katikati po na monike eza musala bien bon eloko ezoka musanga eza ke bandeko na biso ebele na Congo baza omoni bazolela ka poto tokende poto mais awa na Kinshasa na mboka na biso bango bayebi ata koluka te mbongo eza awa bazokima awa bazokende na poto kuna po bakende kozwa mais poto yango awa yebi koluka te tango okende poto nde okende kozwa ubie nde akoluka te yango nene zosenga ndeko na biso bandeko na biso ke ba travailler balinga musala oyo ndenge tozosala ngo musala moto ndenge tozosala boye tozolekisa tante eza musala tozosala makambo nyonso kana musala moto nde yango nazosenga ke olie ke tokita tomata batikela biso musala na biso tosala bien ba contrôler makambo ya bakulu na ndenge baobotola biso misala na bamioto na nzela batika biso tozala l'aise na tracasserie eleki ebele papa nde yango tozolela tracasserie eleki pela il faut bayeba ke musala oyo tozotangisa bana tozofuta ndako ya bato tozosala makambo ebele ka mpona musala moko oyo toyiba te me tosala musala oyo po tozosala pona pasi eza pona nini te pona pasi oyo toza nango me eza musala malamu nde yango nazoloba nana likambo mosusu ya koloba te yango nene musala oyo premièrement naza na 4 personnes bato ya 25 na ndako baleki nanga na mwasi na bana 7 ça veut dire kaka musala oyo ya moto na ndako ya bato nazofuta en vérité ata ndenge nazoloba boye bayer nanga za témoin nafutaka $90 par mois. Ça veut dire nyonso wana nazosalaka na musala ya moto mais l'air bato bazo négliger musala boye vraiment nazoka moi fort nde yango nazoloba ke vraiment batika biso tosala musala na biso olia ya koiba tozosala musala biso nyo toza bakuluna te bon pona taxe na ebi basenga kaka permis taxe yango tomona kango te ndenge bazoloba kaka pona kozwa kaka ba 200 ba 500 ba 1000 ba 2000 mais mbongo yango ndenge bazozwa ngo nzele tozotambola nzele eza mabe mbongo yango ezosala musala nini bataxe eleki ebele mbongo yango ekendaka wapi nde tozosenga gouvernement alobela biso ayebake biso nyonso tozebaka makambo ya musala ya kimukuluna te tosalaka kaka musala na biso ya moto oyo toponaki po toza baresponsable toza irresponsable te yango nde nazosenga leta na biso asalela biso vraiment mwa eloko moko boyake tozala l'aise na mboka na biso toza ba congolais toza ba rwandais te toza ba français te toza ba congolais toza na mboka na biso batika biso à l'aise ba jeune na biso bakuluna nazoyebisa bango ke batika misala oyo baosala musala ya moto ezolanda ide ya mutu soki osimbi moto nanzala ekosila na ndako na yo ata oza na bana okotangisa bana ata ozana mwasi akolata bo kivoyu nga nazobote na zondima omoni ebele neti nga nazoloba pona nga moko problème ya éducation de base bandeko na biso ebele omoni bana oyo bazobotama ayebi ata papa na ye te mama na ye amekizemi ayebi papa na ye azobenga koko na ye ke papa ya mama na ye azobenga ye ke o papa bo bana wana baza na éducation te lera koya na moto azwi moto akozala na mentalité na ye wana nde yango ezobebisa musala na biso ya moto nano bike batala kaka ke biso ba responsable ndenge tozosala musala tozaka na buzoba te yango nde naoloba. Merci papa. C'est que moi je déplore chez les Congolais mingi na habité soki ezara culture na biso to eza ndenge bakoko batikela biso to ezara makila to héritango na ba famille je ne sais pas et ça la nga pasi mingi komona ke biso ba Congolais to linga kokanisa na place ya bato c'est-à-dire ozomona mutu azokanisela mutu na place ya mutu mutu akozala nani na makanisi wana te momona balatisi ye makanisi wana donc bokoya kolandela au fond bo comprendre que ezalaki nango ndenge mutu abanda kokanisa te yango nde yaka mingi epa bakongole wana erataka te omona mutu alati bo asali boye po kaka ye kutakanisaka azalaka boye ye kutakanisaka azalaka boye nzoka ezalaka bongo te yango esalaka nga mawa mpe pasi mingi epa bakongole epui likambo ya kobuka lokuta ntuka bakongole towana lokuta makasi tokosa ondoye tooloba
Donc, ça dit, on ressent les communs, tout le monde automatiquement. On peut ribouiller au Kosi. On ressent là, au monde a Internet, on a biso, il y a Mindele, dans le cadre de la modernisation, ça a évolué dans Internet. Ça est là, on va maramoussous. Mundele Internet est maramoussous, mais biso Internet est à l'okuta. Koboma batu, kokosi abatu ba makambu, et pour mon a lati mutu, et kokisami pe komi yangwana. Yango penande nengana loba mingi et pas na biso ba congolais. Voilà, merci. Dengo zoto na mutuna est très capital. Bilan ya baburkumestre ya presque ba commune nyonso ya Kisasa. Vraiment bilan na bango sans toutefois que na kende musika bota na no balabalo ndengezali. Bisika toza d'abord avant que na mettre un point de vue tana no balabalo o soko kozo yango. Donc bilan na bango ezali 1000% négatif. Et puis tous en baburkumestre moko qui ne font pas bazo ça la visibilité na bangote. Et puis bazali kaka pona le pouvoir pour le pouvoir. Mais ba éviter nini ba tchelaka bango na pouvoir en haut. Bazo ebate objectif na bango. Donc ba konzo ba tcha bango et comment le rôle a défi pour na bango. Donc objectif au ba tchela bango pour ba atteindre yango. Bon, là na tchela au mona burkumestre moko aleka bo betele maboko te. Donc bango bazali kaka pona koko tchambongo na ba poche na bango. Soko tali bien na quartier d'abord. Ma bengiza partout et puis salité ezali partout mais bazora bambongo ba taxe ba parking ba marché mais to éviter ceux qui bazalaka ba kondi ya mabele ya kozo bambongo ou soit ya kovamisa mabumo na bango ou bazalaka de ko sala musala l'état par rapport à objectif ndenge ezalaka assigné na chaque autorité que soko commune à poste musala na yo ezali boye songolo pakala mais bango eza passe ya boye boto na tamatiti ba koloba. Merci. Bourgmestre na biso vraiment na ville à Kinshasa vraiment ba sali vraiment foutu to bien en fouti. Ba kokina eloko moko te po to moya ke eza banzela eza ba rapport ya ba quartier ou bien ba avenue eloko moko malonge salami ezate. Donc balobeli rien ba eka juste pona kotonisa ba poche na bango pe ko soma mapango na bango ba sali ba soma mapango na bango ba somi ba mituka ba vani na bango kimia rapport moko ezate mais to ka moi to si to ka boye ba poster sur na ba candidature ba pesa ba candidature na bango que non to voter bango sous to éviter ce que cette fois là to voter bango pour ba c'est biso sous davantage ou bien pour ba biso biso côté ba se tika biso. Donc c'est pour dire que non ba bourgmestre vraiment ba sali loko mon côté et loko mon côté. Donc, si mon côté, à part, et là, bien, basali, tout le monde a santé de bango s'améliorer. Et là, bien, aussi, basali, tout le monde a beaucoup de pangu, basali, qui makolo, beaucoup de mituka, basali, locataire, beaucoup de mapangu. Dès lors, bien, faut pas te féliciter, pour un point wana. Ok, beaucoup de bailleurs, beaucoup de patron, beaucoup de beaucoup de nombreux zando batte ka batombola, mais moto celui qui a commis les bourgmestres. Mais au lieu de bongisa, à bongisité, doit abonner ma munyanche. On a quoi, moi, mouké, yangwan. Mais vraiment nous espérons que nous avons bilongia sika na ba commune nyonso pour na to espérer au moins na changement moko boye ça ma niveau ya ba commune mais so ezaka ba oya kala donc to s'entendre loko moko ya positivité.